Capage TV. Aya mama yangu bibina mukara yembora yatu bina mukara masera bibora bibori. Vraiment Capage TV. Depuis que Pomba a côté de Ferrego, la mambo, oh ya Robinho, en tout cas défendre un pakarae au Talakian. Si Natalakian, on a une émission à Nania Tony Coco. Si Natalakian, c'est pas là fort. Na réaction à déplique, donc ils ont l'accès à bon koisa na musique. Capage TV. Fali popa mutamemi corona pona bersi na ye. Boyo kangai. Degera lo bimboy. Fali mutamemi corona. Wana confinement. Wana tete ja. Do moindre wa tete petit. Mbote na ba capachisme na ba capacien ba nyonso ba lwa bon ba capacien ba nyonso ba linga Capage TV. En tout cas tozana bino elongo, merci nzamba ba tela bino et puis merci na ba o ba s'abonner malgré na ordinateur et la sarabiso ke bato nyonso batala Capage télévision à 100% eza ba o ba s'abonner na comprendre pe phénomène ngote ba biso tellement ba linganga mingi atazana aza trop prise dans sala mais pour na ye apport na ezaka à cliquer à côté voilà. Merci d'avoir balanda rabiso so bomoni ngai boye paka fungola déjà ba mona Mbutalikasu phénomène Mbutalikasu eluka makambo. So aboni sita mbuta kapashi mbuta badoléance zo ya kaka mbuta so eza likambo ya mutu boye mbuta la rapongi so eza mutu azatu nga pena otika te na yelo kaka ba suggestion na bango. Bienvenue dans Capage télévision Mbutalikasu et puis merci vraiment apport no ezali makasi eza makasi vraiment makasi et so to lali to lamuki semaine déjà tozo komana 50 000 abonnés 8 mois. Wow. Et ça la mati. Merci Mpaka Mukubwa. De rien. Bonne santé et puis évolution de. Santé ça va, évolution kitoko. Tout ça on a mais na singina nous merci na ba fan et belé à faire ego là komela nga nous ba bengaki komeka ko solo la ko s'échanger sur beaucoup de points. OK. Vu ba émission tout ça qui va 2 semaines passées. Donc on a peine à faire comprendre bon OK na sala ngote pona netimo ba réplique to ba na koswana ka to na koma ennemi à faire loin de là. Donc en tout cas to soli malamu na ba ndeko ebele bien que ba misusu bazanga raté ya kofinga ngasi na lobango déjà que za na kofinga moko te ya congolais ou sala nga soupasse parce que nyonso aussi ba sala. Donc congolais ça finga tout. Les gens ont finga sikate au non salam. Donc Dieu est là, Dieu au contrôle. Ce qui nous embête, rien ne va marcher. Vraiment. Et c'est pour cela toujours conscientiser à battu pour la corona. Basons à la légèreté, basons à la légèreté parce que ils ont vraiment, ils ont pesé ça la bena makambo. La preuve année, besoin de la bande belé na poto ne bazo tika biso. Donc ça fait mal. Protégeons-nous, nous toujours lavons nos mains chaque fois 5 ou 7 ou 10 fois par jour. So pour nous ça on excès car tabalo tout excès nous mais na okima corona zo nous irté donc salarak. Ouais. Et puis qu'on respecter distance 1 mètre. Mais malgré la Kinshasa, vraiment, tous ont dans la considération. Atamukete. Atamuto, tous sa consigne. Atamukete. Dès que tu as une carte, il y a presse na Gombe, na ebisa yo plein wana, bazoko sombi sango lisusu batu donc amriema o saranate. Même carte wana kaka macaron wana mutako kote la ngopa ye pa pesi muninga donc na ebité ceux qui makambo pena bakena wana ndenge moko longo bani parce que babita musu ya Gombe pe ba kiti lisusu. Na ba cité réaction na mbuta. Ah bon, bato bakoka ko s'interner ye mon côté. Ah. Bazana choité ata soki aussi ntozaki na Gombango. Na ndimi to linga ovanda kuna. Te menga scout avant que tu apprends. Déjà kimi la. Déjà na bimai. Au sauter déjà na train fait comme na gare.
bakanga ndikas une semaine. Une semaine ou 2 semaines ou une semaine. Donc talaka. Mais bon, bah vandi. En tout cas, bah respecter consigne. Si. Eh, non, bah jet site. Ça veut dire que lelo na leki siko na kota sosimat wana. Comme raté. Na su shaumba. Na ebiso video na moni wana. Ibang singa na obangisa. De gombe benako. De batiki gombe nu. Ouais. De ba déshabiller gombe. Bato ba sara na gombe fort, ba bi chambre salon cuisine salle de bain annexe parking. $100. Donc c'est grave. Mais bon, en tout cas, tous au sérieux, tous négligés. Na jardin. Na jardin sos. Ba biso mona ba chelo na ba mboa pe. Nanda kwa mboa libende na kwa. Na mboa pe na kati. Ba pesi ka $100. Nani pas weekend. C'est ça. Aka ba che 20. Ba tu ba kimina. Non mais en tout cas, tout se protéger. Vraiment. Très nécessaire. Tout les maté ko loba toujours donc voilà. Nata qui clip non moko na habité sur les a réclamé te ngamo nanda ko en tout cas to bukana na oseka na tchaka repé quelque part to tchango na po ebine wana ono sala wana encore pendant ça fait des fois ça c'est bien de wana bana bidora te aya yango bibina mukara yebora Yatu bina mukara masera, bikara bibori, pati mula so bikara bibori, yoti zilama, aya mukara yebori. So bisa malam na bisa sko to bana ba bêtise de. Tout était limpide. OK. Est-ce que tu take it? Il ngoloba yo mama kana mpakana o lakisanga kuna na pompage yo ne te wana yete wana zwa za poto petit na yoji donc inspiration de l'Iona Choubeka donc en direct de Paris na c'est bambota trop na moi si na na banana et donc yende e boa quel moya comme abona ki take it aya yango bina mukara yebora yato bina mukara masera bikara bibora Skololella ka kriwana na mahande oso sende so more na bino ko lega danse mo tikero yo moko batala ka parler batala la semaine et puis on va poto continuer merci vraiment na cirque na badina na comme na 4e émission te mais na toki derrière oseka buta ouais en tout cas inspiration bongo vraiment fallait regarder carré ouais même d'époque non na émission inspiration na libumu no babamba bude fois de wana libumu monter kasi wara siko naza pena fanatique numéro 0 en Nadia Ngadios donc ya wana tana créer personnage na ya comédie na se basé na Nadia na se et puis na likolo boye na se basé na danga commandant danga donc voilà pour non na bambati wana ngaje OK Ngadios sikoyo na s'inspira na Ngadios ninga wana la taba survêtement parce que papa chéri siko sokela nga ona ba ketcha cher tika boy likaso ngayo artiste nanga préféré ya solo fozo na baboro ni ataka ona ba clip yo bika oza kala te fozo na sika ya mona ba clip ona bima propre au sanga makasi tu yango ndo beta la tuiwana aya yango bibina mukara yebora yatu bina mukara masera bibora bibori vraiment il faut que ça va être vraiment pour les mamans qui toquent c'est carabo et ça la biso vraiment bien dans les confinement ba tout pena ba na besoin ba c'est caractère mbuta et ça la biso vraiment très très bien depuis que pomba à côté li faire rigolo la mambo o ya Robinho en tout cas défendre pakanae o talaki yango si natalaki yango na émission ya nani ya Tony Coco si natalaki yango nasepelaki fort na réaction à déplique donc ils ont l'accès que bon moko eza na musique bon moko eza mais ils ont rené ma cité parce que
esprit wana o tozala nango depuis baannée na baannée ya bantima gratuitement parce que nga na benga yango ntima gratuitement. Pourquoi? Parce que des fois bamusicien mosusu na kini toyinanaka sans cause kaka bolamuki na ntongo mo boye oyini moninga. Mais bapropos na ye ezalaki pas mal nakoloba teke na paye raison à 100%. moto na moto aza na baargument na ye akopesa, mais il a bien parlé. Sauf que baindexé Robino trop pénaté parce que il était clair et puis ba vidéo ezali tango eza et la qui cité que a banaliser Ferreto, à respecter Ferreto, a manqué qui respect Penzate. A lela qui ne a plaidé qui que non au moment où ba boinga naza déjà na clip oyo naza kutu na clip actuel oyo et talami mingi 11 millions à cosité et par là nga nazo senga na bandeko na biso a J7 ba maramusu pe ba yeba pe ko zapper mon cœur moni tant bazo pesa ngo importance makasi yango moni Robino lelo nzembu e salami pour na finga fere so nga nazo linga penali kamona nzembo wa yembe wana na réseaux sociaux et panzali déjà so à côté là mon studio aux ala plus ezabna manque à respect siko so nga na lingité nazo plaider pena auprès ya petit na Robino biloko wana ba banaliser muke so pena zo tenir que asala ki mbeba te a gafa ki pa vie na été a supprimer loko wana ezala souté pour et qui est bien te musique en to ke na bon ndeni c'est pas bien. Et puis na osenga pe na bato fere elingo lo bara ateke soki réaction mo salami eza un peu négatif bala moko sans chaud ko finga parce que dès là on a zo de banda qui de pesengi kitoko te ce ko babiloko wana ezo pesa ma laisser passer à osala ma po injure ezo rené na carte. OK obi go sala o pesa ba argument sans injure et convaincre peu bato. Mais ceux qui ont une injure kaka, ils ont sapé l'autre camp faible. C'est pas bien. L'injure, c'est l'arme de faible. L'injure, ça c'est depuis la nuit du temps. L'injure, c'est l'arme de faible. Vraiment. Ce qui, bozo qui est dans un contexte, il y a un finga. Bozo font la porte pour la impolitesse et régner dans le secteur nabino. Et c'est pas bien. Et on va le bas qui tue par l'épée, périt par l'épée. C'est ça. Le temps aux pour injure, faut qu'on s'attende de payer réponse dans moi aux ala. Pour bon bazo baka pas ça premier soir à manquer Rambo. Il pas ça comment on se référer l'émission moi ya Kalasi et les cas déjà. Voilà, c'est ça. C'est pas bien. Donc normalement neting biso autant de ça là analyse boé. Neting ngambutalika je dois le dire tout na finga raté. Na ko finga pété na otika la pe ko finga te ata batu ba yeba fingi nga ndenge nini na yeba ko peser esprit nanga et pour nga pe na yebi ko fingo yebi ko tunga na teka maloba na sende et teka makutu ya osaka na te de sona bina finga pe na mutu na yeba na esprit bon lelo bena na yeba na démarrage sintia ba parke mbimbe oya na ndako po nazana arango mais na ko exploiter ngote parce que elle a produit chimique mo ya mabe et ko polluer environnement. Donc tellement que je suis bien éduqué parti wana do na ko ba réserve wana ya benjure na ko exploiter ngo jamais vu na mobile parce que conduisera na rien et au contraire coûte ben na malédiction parce qu'au fur et à mesure ba ko fingezo mata vers yo flèche et vers yo malédiction peso baksa mebele na mabebele e ben na ba bitumba e ben na ba arrestation e ben na ba mebele kaka parce que ngai na ndenge ya esprit ebele jamais na ko ke na contexte ko finga donc na réserva yango na ko sala yango jamais ata na ndako ata na quartier ata nini ata na vie quotidienne na ko sala yango te vraiment. Donc na se sentir d'abord mabe tant na zo finga na mona na omaka plus vilain. Et ça là ma bémon boy. Ma bémon boy mais ba biso bazubeza na 100 fois fois aux yeux il est injurieux et voilà ça passe mais c'est pas bien. Yeba ontan ozo finga ozo tinda ba flèche roi et beta ezongeli opé. Loba ke quand na ba boya na bango voilà. Donc ils a bien té ba biloko wana ya ba injure. Normalement ba ko gérer pe likambango ba tepe injure à côté et les camarades pe les gens on peut bien ba éduquer pe batu bien
makampe eleki nango bien. Mais tant bino artiste boyo raté, on dirait ba comité de sages na bino boyo bon vraiment trop. Est-ce bazara na comité de sages? Est-ce bazara na beta mondika mbuta pekisinga Vincent pekisinga jazz pekisinga est-ce ba artiste on dirait ba na ngote. Nani kuta na comité de sages po o yozo benga comité de sages a déjà kolela nzala pa ya président. OK. Comité de sages yango yo sala ndene. C'est ça. Comité de sages sala soki sagesse soki sage wana azana makoki akolela pa qui de droite. Te ba tu se ba lela me ba yoka pe ba ah tika ba parana bango. Déjà na Congo to mesa na style OK so legi mutu na mbongo koyo keda. La majorité ça marche comme ça. Et ça na minoritaire donc na koloba pourcentage moko trop minime on ne ba yoka na ki ata kulu to azana rien a PSP lito ya yoki quand même. Ba on ne ba kenda pena li boso ça. Il y a solo et simba rapé. Mais la majorité ba yoka na ba kulu tout est azoma ya wazana na rien. Si on a payé ta olala nzala. C'est ça. Alinga ba ndolo ba bodi. Na posa yoka ma mnote na OK na mutu pa bangi. Moni place muta ole mo lipa na ya linga obebisa ngote. Donc voilà. Butalika su we ranson pe à Salai Badon et puis Ibrator mon ba image. Oui, Ibrator d'ailleurs tout le monde a une image déjà, ça les gestes moi bien à maman et en donnant des dons sous l'épée dans mon aki ouais. On peut ça babilo ko ndenge ba lakaki ndenge pe bazo respecter parole. Donc Ibrator pas emboîter les pas à kepe ko pesa tout le baki on donne ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Oh ya zaramo ya moi na pesa comme don to ko refuser te ça geste mo énorme. Et toujours c'est un appel à l'artiste mususu na basali yango te ba moi ba kwenze belé o bato balingaka bango ba sepelaka pe na bango balandaka pe maloba balobaka donc ba koyoka à travers pe ba do ba kopesa wana et osala bango plaisir parce que ko aider bango na moment oyo et la crise vraiment est là na oto yoka kutu ke bato Nigeria ba cotiser beti déjà 61 millions. Il paraît comme 61 millions. Bah dis-moi comme 61 millions. Bissoir. Idée tellement à disperser. Oui, bah peut-être au point là. Idée que tout tellement à disperser 1 million que tout l'autre tête. Donc déjà là déjà ça montre que bon, mutunam tabadi déjà au pesa ça action. Vient absolument wera. Après si na Njili na maison na centre d'handicapés mon boé. Il est très bien en tout cas. Niveau bas sepeli au sentir que et puis c'est même la chair des poules. Donc c'est ça qu'on attend de tous les leaders d'opinion. Donc bah ça la geste on est ça la bien et ça vrai moment et ça li kam. Les heures pas tanguer bon liste c'est pas prêtre monsieur pas tanguer ba liste bon ya pour les heures tanguer ba chacho bala kashogi tanguer ba ngala yo comprendre les heures bazula que disque IOA na disque JB ya non, disque JB car pas tangi mingi batu JB boire. OK. Ba Bruno Matadi, ba nani ba titre quand yo so ya Claude Tembe kuna na kati. Donc atangi kaka bateau JB boire mingi. Donc c'est comme si azo des disques JB à contrôler quelqu'un ma banga noter. De quoi les heures pe o lexara dose de on a teza bongoté. Interpellation oui, mais couper ça donc bon c'est mutu musu abatanga komona na ndenge influence apesa bele ba pesa na kuzo bon soki ba musu balinga abatanga komona wana influence bazo bele pe mazane na balaro batu ba bakazate allez bazo sala boy oyo azo sala boy ba député ba sala boy mais bongo ba grand prêtre ba yemba ka mikolo nyos chacho mbala kashoki akena azad Cardozo Mwamba le Bill Gates congolais Ada Bomboli, oh les autres qui les sur, n'a autant un rapport à rappeler bien. Ada Bomboli, les grands saoudiens. Tumba Masikini, les grands bailleurs de fonds. Abed Achou, les boss, Abed Achou, oh bateau, après bailler baka, la guitare à gare et baka été. Abed Achou, Ozarakanan, Didi Kinwani, l'infinitif, sauveur de l'humanité. Ted Ntendai, Maboko Bank, Jeff Njadi, le Teta, Missa Pipete Pete, Patrick Bologna, 8e merveille. Akamoyo. Soki na sili ti seconde, to beta masolo na zo appel nebi. Makambo ngana zo comprendre te. Patrick Bologna, 8e merveille. Serge Kassanda, Fonds monétaire international. Laurent Sokoko.
Laurent Sokoko, hôtel de monnaie. Oyebi, Moutouko, c'est que ça a Laurent Sokoko, oyebi, quand ça le drapeau, il y a Zahir. Il y a un chapeau, ton négéni. N'habite ce qui. Il y a ça le drapeau, il y a Zahir. Ce qui est né. Laurent Sokoko, Bazol Gamongo. Jampi Pipina. Nyangalakata na dollar. Mosezi na diamant. Papi Kake. La foudre. Francis Kalombo, solution. Ah, les lots d'Akosekati. N'Akosekati, Bandegonanga. Ndeto Goyeba, Batomong. Toujours, 1 million de dollars na Kinshasa. Chaque ménage, Bakozwa Loso. Bakozwa Loso. Pichene, Mukulayanga. Mwana moke na ngenye na ye. Wivin Moleka. L'impératrice, oh, Papson Isebonga, l'unité centrale, oh, yoga, unité centrale et ordinateur, il y a une mémoire. Titi Molato, Full Boss, Didier Télé, Coffrefort, Mbongwe Belé, Constant Omari, l'homme moderne, ambassadeur, Voté Singa, les supérieurs, Jean-Marie Molato, au-dessus de la mêlée. Dani Ndende, l'homme qui arrête le temps. Ah bon? Richard Titeya, le grand Baoba. Bruno Matadi, Mobali Atembe. Bruno Tika, Bambon Webele. Pacho Muluba, le capitaine de vaisseau. Tony Wikele, la nouvelle fréquence. Jean-Pi Mungala, la bombe d'histoire. Vital Kamere, le pacificateur. Vidé Chimanga, l'homme fort. Moi, tu as dans André Timbuta, le haut sommet. Moi, tu as Ngoïka Sanji, Diama Pamba. N'a pas gagné téléphone. Bande Gonaga. Bayanke nyonso oyo batangi. Bayaya tu oyo batangi. Mboka yango oyo batu bazokufa. Batu bakota abe ma. Bino ba artiste pe bino sala biso mabe otange loko moko epanzi biso mutu tanto mona pe. Yanga na nguga siko na yembelo sinta niveau ozwa honneur. Olapa na si ba oyemba na ba yemba ku Reine Elizabeth bo. Suka. Ndeko lezer tika Alexandros. Batu to tangi eza ba disque jiba kala. Eza ba TH, eza ba internet, eza ba nini ba Titanic. Donc eza ba disque kala. Lezer pe ala ka refese ka yoga ne musique te. Foko na zotanga ba o ka chacho mbala ka shogi. Mais compara eredia kala tellement. Na bi ke via zana ekaka. Mais vie à s'intéresser vraiment sur ma banga à 100%. Et comment il y a docteur Gianni de tête à donner qui peut la cala ba non ça la libanga pour imposer griffe. Si nous sommes nga banda business a imposer ka griffe après se retirer na pour exemple monde à dépense. Ouais, makasi. Obi que musicien so PC ka confiance biso de to za boy. So la singa ka elongi ke non 2000 3000 5000 en tout cas na bando yaka ke ezape ka biso mo côté. Na ba journaliste pe ka même moral zola jomo azo le garanzela pia inde ça pour c'est non mercredi ya ozo sous ça après c'est logoté akoya sous mardi akoya sous jeudi akoya c'est le calendrier horaire benda ndeza bena en tout cas 8h na bandi c'est pas donc ils ont on est tellement toza na passe na mboka babilo mususu to mona on condamnable te bilo mususu kendaka automatique na circonstance tozo vivre na mboka. Le pays va mal et la famine domine. Et là où la famine domine, bêtise, ils ont sous erreur. Ils ont sous erreur. Bêtise est vraiment normal. Parce que batumsu va ça la bêtise à Kanaki à monter. Oui, mais que des abonnés tingaboy. Ce qui passe c'est un mboka te la voix en mutalika soudain. Otu na bana classe na biso ya tene de la Gombe otu sisa na bango et belé ba sa ma mine na mboka ba kaki akewa qui est un grand journaliste yo yebi ba nati le collé kaki ba moko OK ce qu'on a risque expert ko legezi ko na ba monete ba latin OK calcul ya za ma kasi na ma mususu ye histoire mais quand on a bien na bana ko rattraper ka ce qu'on a ici ko tala na tene de la Gombe na 1990 et dans 91 pardon, on a bien génie en ligo.
na ko taper diplôme en haut nani pe jopa chango bato ba mona pe que non génie lingo ngimi malonda j'aime mutalikaso donc premier bâtiment mobimba dozo mura bana que na tomba parachute quoi na destination ma tellement que elle wana quoi na baba moto mwanda ya pétrole na ziga mbabu na bima mutalikaso c'est pour les circonstances ya mboka c'est ça soki comme ça mutalikaso toi na oncle na biso toi na père ali na biso mona Londres boken transit j'aime baba mutalikaso toi na père ali na biso mona Londres oncle Bokens lelo na mususu José Mpila na yemba na nzembo OK na ebiso bango ba ron nourrir biso espoir kana ba ba no emela ba noko kale te noko ka mongo apia rien ti lelo ate wana oncle rende tozani lelo yebra ba bako net ye confinement oncle Paul Lumbu bar de fer sans roue ba ya sa roue o ye wara lo sans roue na bar de fer yo que nena uma be asili wala yo si ya yazo kasangana libende nazaka mutu donc siko ba oncle la biso ba pera wala ba pera leki so baroti na ba photo à Londres tellement trop Nasko na ki petit na ki na chiki mais so na mone on don esprit qui voyager esprit voyager so moi voyager ça te po même na compte même na carte quartier na zata na 10 francs te po balara na nazo ba transport no beta makolo banda ipen ti institut de la Gombe pour aller ba biscuit ndona bela na ba vitalo na récréation ba mobi ba lulanga la trajectoire na ola boka 4 nga mona nzela nazo yemba nazo lela ko bia tene bena respectable do sikoyo da oyemba lela kaso ke makolo nani akomemo sikoyo etomba sikoyo ke ba oncle batinda ba photo tellement père abino ki continue ba ching na braza na ke braza boye automatiquement na se retrouver obi jour mo na parler na braza pour père aller qui na parler ba besana ko pesa bonga ba no chela Damas muke bona braza ba tsa ba tartina mike boye ndenge ba kanda bo kwanga fimbo si ko ngana besana na ndako awa de aduma modero muke entre guillemets modero si ko kena braza boye ba tartina mike boye 3 donc la na gutango ta nzale zongi so jour mo na tala na calculer na masaranga didi ngora bite faut tout ça la père Alex scénario na côté la babe ngo koko na braza na Kongo en fumbo na côté la fumbo na damango entre ta koko na damango soupe wana tigala na zui na buki ba sapin na boaki na kati ba fleur ba nzet banini ba bilo wa sapin wana na tiele wana kati na finigi era yega apo ya kudame boye asimba badeli nga kota na zepera leki wana za sapin da bazo na liaki yao lelo na kubuma yo tanga ndola ndanga boye benda na ndola na matanga Oula na matanga, oui la braza la mystique. Place matanga eza, on se retrouve là. Babila ti café miliki, ti a miliki. Mais ils ont échangé. Mais à l'époque c'était comme ça. Voilà que tu s'appelles non na confinement. Mais ce confinement na matanga na rima ya mara eba hotelelo. Bien posé, bien miliki. Na ola la na bana nga mona kangara, mutako boto la te. Tika boy. Si autant to fa na na moni ba comédie mo ba yaka. Basali gag bakende so esprit mo côté la rapport na no sexa na tene mais na ba bis scolaire OK esprit mo côté na bandolo parce qu'on a ba congolais on bazaka obajo ba ebita ngala la sanga de ko sexa donc aso na legana na boma ba mabe ba congolais braza pe tembe yo to bola osoko salite to bola osoko salite leka wana leka batindika nga place batu baza na kota na piste aza comédie sekisa na bandi pete kana matanga na buaga lisolo fete ba bobi fete ba mbona lisolo eza ya nani ya leki na ngafani ana bulo anda siki wala ndinga na iba wana develop na futa droite na visio na barabena na kile ile fete bapwa bapwa basa kumela basa kudia bapwa balangwa kate balangu bake kusubira bira baba na twadi subaga na bira yego lembe kwani mambo bisatu na nzoto mambo basari nini bakofi babengi ngambuta likazo ile lokolo tanga big ba yele explication comme bemba mo des fois te
non bakufa malade ya biri yango na bambwa pe basanza position kusuba bakoma kubanga liwa bambwa bakoma na kala inga ukere technique so linga subo pona zuli kola droite pa atombo likola tekale kala le uloba so kimbele lingo koya ekoya bupanzi Voilà, mususu eza. Sala. Nakena lisola Mobutu. Oh papa Mobutu na Gabon. Kiyaki aba Congolais aba Zaïrois. Amemi ngoti na Gabon. Akomi kuna kumfuka ba chef de l'état nyos. Ah wandenge zari ba musicien nga ba rekiba musicien na bino nyos. Yo ka mara bonga ba do discuter ne tika. Biso bena Congo tozana ba charmbar. Tozana kanga morokora papa wembareki. Te kaka yete. Ebo. Tina suka na ngoya yego yemba nzemba kala na zaka na kindi obili solo na siksa mabe na batanga tika bo après temps na moni ba yelinga ka moi ba jeton moi 2000 francs na moni ke awana go se retrouver na bisi bango excusez tonton pour la braza ba beta musique nzambe te na matanga ba beta musique ba wenge ya ba quartier latin ya ba fali ya ba pepe kale ya batutu excusez papa musicien utatia musique na matanga musicien musicien mutayemba DJ musicien excusez tchelanga kelele mama passe na bina rapé lui il danse il fait rire aussi il va danser waka matanga mama na rima yama na banda tindela maloba kelele mama passe de dona remercier ka pepe kaleti lelo parce que grâce à maman passe d'inspiration mutalika soya ya solo ala même si on a bina encore za muke on muke ya nani ya Pastor John te amnen John ana santé ya solo moni John ana ventre nasko na zane na kufa lobi na 12 ya gracia grâce matelo yango muke lo wa individu négligé même si na bina ko sagara te kelele bazo lesa ngabala yo teki sebe ora tindi mama Paris botinga koto bazo bina ko sagara ndenge nanga ebisio larba egotika na moni mo volume na bi il faut continuer comme botina ngape IOA elele koko se yango na remercier ka wenge na kelele mama passe et yango de comme ça mutalika na ebisio na bina IOA sapatu kute kima na yeba kute kendate baya ba lesanga balaro ebi na suka na mwa mburi wana bana devie na ke mwa pembeni na compte 17500 et quelques francs CFA donc na dollar au bout oneti ba 35 dollars moko boina ndeyo so mwana muke uti nchiko eba babalare te na kutene loka bona bi cop na nga yango bandi na ke uluka ba garçon ba 600 encourager ba fana na veni bo wana shege na kimbe anda na ke no mon frère yo to ko bora yo legela ebiso d'esprit d'habiter na yena kuta na bino to sangana na koma na ya bino bazu ba makie nga pe baba chaka bongo bala siko ba makie nga ya mabe ko ba seka nga pembe partout awa ti awa na likolo aba tiga noir de soto bibe oka kizegi to banda premier bar to no bananga na nganda linda bena kwa veni to no bina timikalo de 14h à 23h tanto ozo ngabona lati kwa na kingo na zui mbongo na tchena poche ba poche vip dona ba no lia fort siko tellement que ngala utaki chic aki pen chic wana na kombote ezate go mutalikazo do wana na yende puna utanga na yoki mbamo na ba radio festival francophonie ba luka ba kenda Abidjan boy na zui pe na pesi kombo mese toi eza na komene mo na lega na kin na barza comme les amis c'est tout na no lele fort on a lati comme mais c'est tout bazu ba che sélection to ke na centre culturel to sali to passer ba test na bibi parmi les trois na bibi no 3D bozokin OK représenter Congo c'est comme Zaïrois na y représenter Congo ndeni Médard Milando journaliste amné na Braza Cop et Betami non pas Médard moi je suis l'enfant de Ngimbi Lelo mais Ngimbi c'est mon collègue je vais te favoriser comme tu t'appelles Ngimbi Malonda ici à Braza c'est Ngimbi Malonda bazuka u babaxi entre G na I et comme Ngimbi Malonda allez j'aime ngaye wana ko la Braza passeport sarmi barabo kaba Abidjan siko talaka ka de Kinshasa oyepo na Braza olemfu moche sapin okimi matanga pa Abidjan azo asu chic ya wana koma siko voto ke d'Abidjan ne mesdames dans le non
tout là, ça sonne pas vraiment bien. Même devant les gens, c'est mauvaise odeur de derrière, tout ça. Donc, il faut chercher un autre nom. Nathalie, un fanatique en Ngadios. Grand fan en Ngadios numéro 0. Nathalie n'habite Ngadia dans la barbe, bateka ngona ba mondongo, na ba likasu, na ba kita matanga na zui likasu. Parce que les na vie likasu, il ngoko manette plage. Il y avait Ngadios. Quel on a bokoko. Mbuta likasu. Entre tes UP sans véhicule. Et il y a un peu ça bagati ba tira ba fiche kuna. To kenda be to participer to zori be présent li suba ya bibi so 600 mois. Alors quoi suka ya wa? Ba batindage mona na braza. Nan. Noko ba batindage charge. Aramo na soutien. Tiens, mon appel à Tevara et Bategazanga, non, là, t'as ma masque. Après, ça va au Kendele, que Boutalika, son agasi. J'aime. Voilà, la légui, qui l'a eu sapé. Alors, le gars, c'est comme passer un rapport. Trop tard, na koda olinga ba momi, na koda na koda na bache na desani. Na zonga sukuna, na koda trois tartines. Et simbate. C'est ça ma petite histoire. Vraiment. Non, il ne faut pas négliger les gens. C'est ça. Donc, naï, vie à aventure, wana, n'est pas comme Moutalika sur les comédiens. Ce qu'on va comprendre, c'est ça l'analyse bien pourquoi. À l'âge de 6 ans, on a loin maternelle, on a comme ce qu'on a première primaire. Papa n'a dit son Milel. Il faisait des animations chaque matin de 4h à 9h à la voix d'Isaïr. À l'époque, RTNC, la radio. Ce qu'on a dit, grand animateur considéré comme les 3 premiers, Bazaki Mouyou ou Mouyou, Yaba, Katalai, Naza Soumingada, na papa. Donc, il y a 2 fois, et puis, dans ma pré-vidéo, je suis à Kanda, aussi, je suis Bonza, on a chaîne stéréo, tout ça. Parce que papa, il y a un français parmi les meilleurs. Si vous playlist, il y a une musique dans la radio. Vous avez là, on a dit, mais j'avais 6 ans. Donc, on a eu un goût pour la musique, on s'appelle ça dans la radio. Et puis, tout ce que je faisais, papa, on a pu en avoir 8 sur 10, 7 sur 10. Après, quand on a 9 ans, 10 ans, papa, on a réalisé une émission dans radio connu, on a radio connu, on a une cassette. Tourner disque, on a radio cassette. Donc, on a régie, on a animation. Dans une micro, on a branché la radio. Très chers auditeurs, nous sommes en direct de Delvaux, là où nous émettons tout ça. Donc, on a l'animation en Hollandais. Ils sont ce qu'on a ça, on a cassette. Donc, il y a une journée, il y a une soir, à Tchèba. Corriger. Ok. Il y a un autre ça qui s'est intéressé à la chronique, il y a une révolution de musicien. Ok. Donc, c'était ça. Vraiment. Ah, bravo. Tu es le il y a haut niveau. Mais, Yanké, Amina Nsala, Alobani Marabandeko. Maman Samsung Aloba, comme on analyse, Moutakoma de la palmarès dans Razate. Vraiment. Moutaba masque. Vraiment. Moutaba masque, mais premier na hit parade d'Afrique, position de tir. Là, Moutaba masque, mais na Fentaki. Mais artiste normal. Palmarès nanga. Bandeko msupe na lubaba msupe ba komate. Mais yanka mena nsala na seka alipapu. Somo. Alors baba ninga, donc ça me gêne pas. Ouais. Je suis humain comme eux. Bisotou, nous tous, nous allons mourir. On va laisser cette terre des hommes. Vraiment. Et ça ne me dérange pas dans ma peau. Il y a analyste to nito et puis dans ça on peut un peu bien. Bah tu vas apprécier, bah tu vas apprécier ça prestation là bas côte tout ça, même des pasteurs. Ouais. Hein? Même des pasteurs, j'ai même des fans pasteurs. Oh pendant que bah les là peu façon dans l'obaka. Je parle pas vraiment pour le plaisir ou pour blesser des gens, mais je suis dans les bons. Vraiment. Et ça le roi prophète Jano. Prophète Jano. Marcus. Prophète Jano prophète Jano na yoga histoire. C'est une salle position de tir. Grand fan album on a posé les tirs avant comme prophète. Ya za Mujasa. Ya za Mujasa. Ah ya wa télé za na pina na style pile. Ah. Wazo zote ya. Parole de Dieu. On s'est dit na raisonner mbala moko to zongi sur l'actualité la biso. En tout cas merci par comme donc on s'est dit opena l'ité à peta sala. Ah merci. To zonga nan pour na challenge. Donc quand na sala kana ba challenge yango na kuba pour nga na lega. Danger. So to bibi so beto beta. Ah yo to ndika. Ya au niveau. Yo ndika yo na beta muke. Eh Igor Farouche. Comment tu
Ah, il y a Willy Mandala, il y a Kouza 3500 esprits. Il y a PC Bambota trop depuis. Challenger, vraiment, en tout cas, Moukouboa, vie Oyo, et ça vraiment, au Kiti, il y a pas de matara. Au Mati, il y a pas de quand vous êtes automaté là, on te quitte là. Ah, vraiment. Merci Moutato qui est dans bien. Bah, monsieur Balobi que fallait la qui masque. On dirait il y a tant on m'a pile ah. Mais tout le monde appelle Michael Jackson par la ta masque. Tout le monde paye. Il ne sait pas la ta qui masque. C'est que ma masque tango. À la midi pe na clip mon boy. La ta qui masque. C'est que bango baba tamolili. To bango ba yeba qui déjà qui est maramouane zala. Pour fallait pas yeba qui avoir concert. Il y a peut-être confinement ils ont même ils ont les bêtes ça va me souba mito va me souba canon. Tika mutu na mutami s'inspirer na ye na actualité et ça les bien na confinement. What is information confinement? Mutu tete lingo pété sur yo chat. Le gars courir lingo doka. Fali popa mutami mi corona pona bersi na ye. Boyo kangai. Degera lo bimboy. Fali mutami mi corona. Wana confinement. Wana tete ja. Do moindre tête petit boum qui va tirer les hommes tika ba tu ba se défouler za corona nga tinenga ta ba 20 personnes ta pakala yo ala ta ka Roger Mata 10 ans de pouvoir avant a été botatala kuna fali mutapati corona dabi ya Roger oza entelo mo na mona tena pesi ko tu imagine tu imagine tikalo bambota trop nampi ko ba photo ba boke ya Roger Mata ba kene presse na yiko za ba kene arena oui ya Roger ndaro me ba poto siko yemo akibata na confinement na ok poto so journée siko rêve ya Roger apparemment de na yebelio trop entelo mais keba ba seke la confinement bandi Odin donc il fait quoi peine na news oyo otindeli penga patilenga ona sérieusement pour ndima ke fali mtamemi corona après mzee ya Roger na ndimite ke oyezayo oh non na ndenge na TV mutu doki donc yo olingo baraka fali mtapati corona ote blezondi surtout baronde banani oh baronde bato bamezala otia caméra liboso natali komba muta partager oh bongos moko boy corona confinement donc ils ont deux qui s'habitent oui bato baza ba seul na ndako o baza gaza na partenaire taza yimo à l'ordinateur siko biso toza bien poani bonde ba confiner gombe ba mapango eza na ngo minene mutako bima na lupango abeti pe bale abeti tennis asali nzango akimi bambango asali kukule yo mwana ngoe kiyomba mama na yo ndenge na moni vidéo mo ya catholique bazoyeba bali bakoni nzembo mo akala deka sumbinye akoseli ba voisin yebo non confirmer ça bien bakoseli la Vatican makamba bongo do wa kolanda te za ba confinement et tout ça so monika mutu na ça kosela tanga makamba on butalika homosexuel na on dit maranga mais ils ont la propagation te ba ko nuire ba via batu c'est ça donc lire na bes quoi c'est pas bien vraiment de basali vient na na ti lokole Chilungu azana est bien en bonne santé mais ba beti ni azo bela mais ko bela ngo ya grave mais ndika na okufa na ti place azaki ndenge nini aloti ndota ndene moro to aloti nani to ndata sangu to bonati on est ensemble yo bikaka esprit moral les ala bien ba yango to lobit confinement ils ont donc so monika muta ba do cha ataza bogar so ga tata keba c'est que news ama belingo bibo donc yango la bi non tala Michael on la tala tanango pona wa Michael yeba ha déjà ba lo baba bomai na pas kosa les gars fallait la taba ba masque wana inosa lata yango ba te belé stinolas yekuta e koma na kolala na kolamukana ya ibita Michael Alexander Dos bouteille comme na rouge donc stinolas la coral ye vena de confinement ya 1991 so ngide tilelo po masque gag do batika biloko wana ezala ngo bénéfique te quoi ouais tout moni pe général Makoso de Bordeaux avec otala et na matanga général Makoso na ogili mawa na ba campagne ba de Bordeaux ba mimaki pona ye
de Bordeaux na ba juba okuta na ba obunda omona na grandeur de Bordeaux mais na matanga na e et ça la chair de poule na moni na de Bordeaux à côté na bi mais wa yo luka bagarde na nze ba obeta de Bordeaux obi ka côté akepe na MC claverie c'est betelanga note boy obi ka no ye malwa fou et abano passer pe message vraiment alobi tout tia bani bena obena makoso bima ti makoso bena bimi ba yambani makoso aleli tanga ki ba propos de Bordeaux obi ba pe aboye ba bise congolais ba yo ke la soni donc c'est pas bien il faut vous en esprit esprit moko militaire esprit moko ya ko sakana kutu te o ligo to mabele ke la hote c'est ça okoloba na yo moko se racheter bona mbali normalement para basi nde ba yo kana soni pour la se racheter parce que bon ça na ko péter longi na ba beauté liboso a miroir mais biso mibali to zaka sans froid okomona pe ndeko na yo bobomi na bino donc et ça la chair de poule félicitations vraiment de Bordeaux vraiment Gaz Fabulous a joué ba rythme sous o ya nzembu ya Fally Ipupa mais pas comme Fally na beta ki ouais na confinement où il gana ba Africa News a mobilisé pe ba il y a un assaillant instrumental et comme maintenant nzemba confinement et curieusement bana mike pe ba ko sepela na si de la vidéo to ba nzembu zo de confinement et ça ya confinement numéro 1 nzembo en tout cas des fois je crois que comme dans 1 million si je me trompe pas si je me trompe peut-être comme prêt à 1 million à part qu'on fait le miné dans salle assassin tout le monde nzemba il y a fait chair de poule fight corona ouais yembi en tout cas ya mo pe kebia et puis au Gaz Fabulous na salle nzembo wana a ju parti à acoustique a fallu à côté comme refrain les nzemba Fally te nzemba Gaz Fabulous OK doit créer moi featuring na nzemba Gaz Fabulous a jusqu'au refrain wana donc à ça en tout cas bana mike pe ba mo linga déjà donc ça va vraiment pour la sensibilisation et puis il vient absolument à son denga tiki dona na handicapé en tout cas très bel exemple Fally na mona qui déjà bagena otika na Caritas catholique déjà et ils ont continué sous les kaoka senalanga muta ba camion zo ya kaka hier dimanche et yaki plus de 6 camions biloko lisusu donc même lelo et les sous donc va déterminer va partager dans toutes les 24 communes et puis dans ba quartier ba sous au venir dans ba nzela te biloko ekota objectif na bango ezabo ya fondation Fally Ipupa et ça là vraiment qui to kona moni bina filé a nzembo moko a relancé titre nango de kiminga mais eza parti moko bien bazo bina boy en tout cas eza bien et bandaka partir à concert na e moko abete na village Ntemba après kepe na ba studio tout ça en tout cas nzembo bientôt zela et bima clip et salama nzembo ngo bima eza bien na sepel nango surtout parti moko bina na ida boy na lupango na e en tout cas c'est bon vraiment ouais pour la critique nzembo ne moko ezaki na critique ka nzembo te mais na critique ka conception ya clip ya okota na kati ya cercueil wana et frustrer biso mais nde bika mema on dirait ba memela haye ba théâtre ko to ba sala na bango c'est ça il y a des artistes fa ya ba nyoso il y a des artistes ils ont conception bazwaki et puis ils ont ma bête ils ont juste scénario ba cercueil ba comédie ba sala on te belé à part ba comédie on ga pas ça il a faux promo bon to kika to répéter so yo mtu ba to kika boboma te yenda boma c'est normal artiste il faut pas critique pesara pour la créer donc ba scénario de ça na ba clip wana et belé pe majorité za idée à ba réalisateur biso to régional ba idée na ba yo pesa ba kota cercle kota si je ferais c'est rien exact ma baya ba sala exact ma baya ba sala encadrement ba sala mo finu yo ngazi serge ezani ba kole ba nzota ba kufa ba cadran ke exact ma baya te me bangisa kaka te exact ma baya ba cadran te ba biso to banga kaka le bas des jours kende ko beti fixe sans volonté na de ko wala des ma mususu mais ya boende et puis na kamwa bazona ba nemo ba latsa ba na cercle niveau pardon bon fixe wana no ya Cristiano Ronaldo e cosa do so was wa killer gilesi batandi te pas do kia niveau au paradis somo ezana batu mususu wa kufi akeli bela la mugate
Les hommes sont venus à Koufi, ma belle, la bouquet. Gloire à Dieu. Les hommes sont venus à Dieu. Wayenda. Je suis à Oussoutoua, Somba Zigida. Maman, tout le monde. Je suis à Kimilio. Oh, les gars, aussi. C'est killer, voilà. On a des phases là. Ils sont tous autochtones. Pigi Mako, ça ne raison. Garon dit là, on a Somba Zigida. De wa petit Somba Zigida. Ouais, qui me de wa petit. Ah, mais on sautait ma bureau, on a mis la gueule. Tout. On est dans les pas, quand ils sont dans ma grande clé. Makasi. Dès Cynthia, on va batalo. Donc on va dire batalo, mais ça déjà la scène. Cynthia, na batalo la scène. Ya tika. On a moni. Merci Mbouta, comme nous sommes la souka. En tout cas, merci. Abisso Arabe, et une famille. Donc ce moment aussi par nayo. En tout cas. Benga biso so peut rater place moko bien place moko boy to sali moi nini boy benga po toza ouvert merci mbote na vie dans la chambre David qui a mbote mon Coca-Cola il y a José Moulumba le Bogard de Birmingham il y a Alain Mav Mavungu en direct de Panama vient dans Lucien Chamos Sylvie Kong à la congalisation Judith Toumba compresseur il y a Claude Tembe honorable Dédé Moupass à mot de passe Papi Ngimbi numéro 11 États-Unis dans la Portland dans USA Gigi Raven en direct des États-Unis et je n'oublie pas Pasta Padou Petit Motoranjambe Motema Magui Petit en direct de Panama et oncle Paul Lumbubar de Fer sans oui après c'est Bambota trop et puis voilà donc il y a Willy Mandala Yakuza 3500 esprits Tony Gattuso mon pote je te salue là où tu es. Donc voilà quoi donc. Merci Mbouta. Ya j'aime. Et ça biso pena bien histoire na yo et motiver nga. Ouais. Et motiver nga, il faut encourager na vie. Il faut qu'on ose donc qu'on pesa makanisi musika et ça la peut que okoma. Voilà. Mais na qui pour au total na aye yango abina bana mukara yebora. Babina wamerelo na tui. Merci. Oui voilà dolela. Merci en tout cas on se va biso tolinga bino mingi bozaka ya biso merci na artiste nyonso toza ya bino et biso pena toza vraiment sans parti pris Mbouta za mutenga mna ba question ya ba réponse merci vraiment na ba on se assister à biso toza pour na bino na monde confinement o toza sala effort ya makasi ne toza wana maïza awa mamunyo ça va désinfectant tu as 1 mètre de ba ici ça somba micro en tout cas tout ça là effort to travailler car vraiment na ba norme merci na ba soutenir rabiso ba balinga rabiso en tout cas la monde peut parler na Vincent Toulouse azawana mpaka ko le mbabiso te mpaka to alotino rabat merci en tout cas na ba opena bazaka rabiso pembeni to linga bango yezara. Merci pour la love, ceux qui ont merci à Joe Mystique Mouteba pour la réalisation. Nous n'avons pas eu par naï. Ferregola, Fali Poupa, JDT Moulopwe, Blaise Boula, voilà Bampaka, Blaise Boula, JDT Moulopwe, Manda Chante, Adolphe Dominguez, Paka, Adolphe Dominguez, photo que j'en parle. Paratoroya Kaka, Batouana Nyonso, Tolingara Mingi. Tout ça pour na bango na ba ototanga te bo tinde la biso ba actualité na bino numéro si te za te bino la ra kofi bino la ra fali bino la te ozala nda ku tinde la biso o guest mawete Fabilouz o nani so po che minene ngape biso pe to tshana biso minene mais na propre mais to linga minene te po mutaleki mutu a ezate corner ko yebisa biso ke mutu nyonso azana e kaka ndenge moko en tout cas to komanaka. Et ça la biso bien totangi bina filé totangi ibra ba conflit na bino pe personnel botindi kararo et pas na bino biso to on a besoin to céder hein ba actualité ba mambelo za danser za mutu boya actualité nyonso to ça sans parti pris bo komeli Cynthia bo bengi Kapache émission bo bengi Kapache nga pe na besoin ya mbanga pe na bazana besoin ba musicien muso pe to on a besoin ba analyse na bino. Ndeti Adolphe Dominguez bon to kende ndeti papa na biso Jean Goubal ya mamile la batu nyonso ba papi. Vraiment bataze belé papa pimboma bate belé ba na ti lokolé en tout cas analyse pe ekokola pona lelo to suki wana bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso merci nzamba za na biso pe na mabota na biso.
Capage TV.